votre la ville merci pour belle votre télévision na bino pour la info lingala journal peuple de fongola journal pour la bino que kuna na ngambo ya Sénat commission etama qui en place pour examiner réquisitoire ya auditeur militaire pour na kolongola ba immunité ya sénateur à vie Joseph Kabila natina wana nde ba convocaki ye mokolo mardi 20 mai kuna na séance oyo ya travail bakosala kuna na Sénat ba détail bokolanda yango na mokolo ya lobi ndenge kolekala kuna tobeta bongo masolo etali premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka bolobaki kuna na kolezi a visité ki orphelinat Denis Neke Tshisekedi pe ba chantier ndenge na ndenge tosala makote kuna reportage na mission officielle la province ya Lualaba premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka a clôturé ki visite na ye na kolezi na ba activité o ezalaki ko marquer engagement pour le développement inclusif na proximité modernisation ya territoire pe ya solidarité asalaki échange na ba force vive pe ba politique ya Lualaba ba plaidoyer autour ya PDL 145 territoires ya emploi ya ba jeunes ba voirie pe reconnaissance ya Kassanji visite Salemaki et par premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka na chantier stratégique nouveau bâtiment administratif au Wapiepai Bakotonga hôtel ya gouvernorat hôpital Wangenji échangeur ya Kolwezi aéroport international Bosimba qui est premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka akokaki pe ko clôturer visite na yete na kotala orphelinat Denis Neke Tshisekedi rencontre o na bana et sali kitoko pona ko valoriser ba jeune talent oyo bazali bongo ko former bango na informatique pe na couture premier ministre a salué ki modèle et engagement social ou ezali aligné na o etali vision gouvernementale na likambo etali promotion ya formation professionnelle pe autonomisation ya ba jeune Bosimba ke chef ya gouvernement a salué dynamisme ya Lualaba symbole ya stabilité pe ya progrès a réaffirmé qu'il est sous engagement na ye ya ko garantir continuité effective ya ba projet oyo ya PDL 145 territoires conformément na vision et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. tobeta bongo masolo téléphone pour nous sommes accident moko ya makasi esalema ki bongo kuna na route elengisa deux motos et tout ça qui heureusement moto moko akufa ki te victime épidémie Alain Luzadi wa pesi bino ba détail awa tozana commune ya Makala mingi penza na direction elengesa ba moto mibale oyo bozali komona etutanaki accident en circulation esalemaki awa heureusement moto akufi te kasi likambo ya pasi pe ya mawa ezali nini population tango batu bazwi likama to pe bazwi pasi oliba assister bango directement ba mema bango na hôpital misusu kutu bazali kotia bango maboko na poche pona koluka eloko nini bakoki koyiba nzokande excès de vitesse to pe incompréhension yango e occasionné accident oyo entre deux motos ndenge bozali komona na micro ya info lingala journal ya peuple policier moko elongo na ndeko moko azalaki témoin ba meki ko expliquer eloko nini esalemi kati na esika oyo soya jodoti kora tozoya tokende tutakecha akita mutu na elia wana mususu ate mokonzi tigae tutakecha akita mpanziana yesiko kanga akita afongoli portier brisque tant faut portier brisque nde ayambie tele ki boye moto trop fini tele mo ki boye panzio ngara muna kisonde zo leka yesiko olie atiana no boye atelite ele mbangu katsele boum moto yo lokutaye to boye bana okima be mituka ya te basa ba gauche droite bimira wa eza le vote tolingi bilo wana te leta zo biso police ba moto na avenue Victoire na croisement na yango oyo eza na Ethiopie na commune ya Kasavubu ibakili bu moko makasi esalema konte kuna kasi ti lelo esali déjà 7 ans baza kobongisa yango te bolanda reportage oyo Alain Luzadi asalebino elongo na hérité mapindemi Avenue Victoire, ezali moko ya baveni ekenda sango na ville ya Kinshasa, ezali avenue oyo ezalaka très fréquenté
pamba te victoire ezali vraiment centre-ville ya Kinshasa kasi na croisement na yango na Ethiopie botala bino moko libulu oyo esalemi na esika oyo libulu oyo seno population balobi esali déjà ba 7 ans moto abongisaka yango azali te bazali kokanisa kobongisa yango te nzoka nde esika oyo bozali komona soki mvula inoki ezalaka pasi pe mawa même batu ya makolo esika ya koleka ezali te ba moto kutu koloba te batu kombie bakuya na esika oyo mituka ezalaka na esika ya koleka te embouteillage elobinga yoyo awa na Avenue Victoire nzoka nde ezali esika oyo même ba autorité nyonso balekaka bakoki kotika yango boye te kasi bato nyonso bazali kokamwa esali tango molai babandone yango boyoka population ndenge aleli na micro ya Info Lingala mututo ye awawa baya toloba tolemba kaka biso ko ba chauffeur to soma banga na chantier de bois awawa deuxième monde facile tout le monde se manifeste sur le site ezali kaka Avenue Victoire te même ba avenue minene ebele na ville ya Kinshasa lelo eza na état moko ya délabrement très avancé kasi na Victoire soki mvula inoki même sur Kasavubu na croisement na yango na ba avenue misusu ebele ezali kaka ya kobeba ezali vraiment eloko moko ya pasi pe mawa ezali kosala soni po na ville ya Kinshasa soki centre ville avenue lokola Victoire etikali boye bongo misusu ekozala ndenge nini totika kaka na basolete le fait de société pour nous que na fini bafali la commune ya Kasavubu etala yango eza ko beba makasi situation oyo eza ko tungi sa population avant di côté kuna une fois de plus ce reportage Avenue Befale na commune ya Kasavubu ezali ya kobeba makasi situation oyo population alobi ewumeli esali tango molai kasi tilelo solution ya malonga ezali komona kaka te direction oyo ezali pe direction moko ya munene ezali pe na bosoto ya ndenge na ndenge population na passage ya ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple bazanga kite kotalisa pasi na bango par rapport ya Avenue Befale ndenge ebebi makasi na commune ya Kasavubu ba autorité bazali kokangamis mbeni ya Ethiopie awa donc salité za makasi et en plus de ça bozolinga bosala prince awa place oyo bopesi biso eza te oyo tokoki kolongwa kotia tozala toteka po tolesa mpe mabota na biso salité za makasi na Befale toyebi bisika mbongo oyo topesaka ekende te bongo pele sila salité boye esa biloko kolia bapaye misusu boye te biso salité eleki makasi batala baka bakonzi batala bakamela ndenge eza salité topiaka bongo sa eza chaque jour matite elongaka te salité kata makasi toteka mpe na pasi salité eleki tobanzi kembele ya population ndenge babeleli na micro ya Info Lingala ekokoma directement na matoi ya ba autorité pour na kosala quelque chose enfin que ba solution ya malonga emonana Avenue Befale babongisa yango na basolete ali complexe scolaire mo pe obaki initiateur ya complexe scolaire mo pemba honorable Nehombu bengisa kibongo mokolo lundi 19 mai asalakisaki réunion moko ya réunion stratégique elongo na personnel ya complexe scolaire mo pemba pona kobongisa 10e anniversaire ya complexe scolaire oyo ladi lando ba détail. Lundi 19 mai, complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu et yambaki initiateur na yango Mwabanga Moyo, honorable Nerombungu, akitaki yemoko en personne na complexe scolaire Mama Pemba. Objectif ezalaki kosa la réunion stratégique et l'ongona ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pona milulu minene oyo ekozala organisé mokolo ya samedi 24 mai 2025 na cadre ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Honorable Nerombungu a pesaki instruction sérieuse a pesaki ba directive pe a talisaki bango ndenge nini esengeli milulu oyo eyeba na kosalema ba disposition nyonso ezali kozwama. Honorable Nerombungu lokola initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba alingi eloko moko te ezala au hasard alingi organisation ezala impeccable pona ko réussir milulu oyo pamba te 10 ans ezali ebele mwana ya 10 ans après 10 ans a commis na 20 ans
ans, puis il y a 20 ans, à comme il a 30 ans. Nyonso wana complexe scolaire Mama Pemba et comme école moko munene, organisation et sengeli ezala impeccable. Na sima ya kosola ba personnel nyonso honorable Nerombungu asala ki tour ya ba salle de classe atali misala ya kutonga ba bâtiment ya sika ndenge nini ezali kosalema pe apesi ba directive pona ba disposition oyo esengeli ezwama pona milulu ya samedi 24 mai eyeba na kozala réussite totale pamba te ba invité ya ndenge na ndenge bakoya bakouta bisika na bisika esengeli ordre et régner organisation ezala vraiment impeccable nyonso wana ezali kaka na bokasi ya honorable Nerombungu pona 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba ekozala eloko ya mokete na suka ya masolo boyoka préfet ya complexe scolaire Mama Pemba redi ndenge expliqué fête wana ezali fête ya makasi parce que tangu to banda kaka na bâtiment oyo ezali ka yango moko mais jour après jour na vision oyo nzambe pesa plutôt na mwana na Mbungu Nero tozali na école ya mibale oyo ezali tongami déjà awa esili pe école ya misatu kuna na Mwanga pe en dehors ya wana tozali ko répondre na besoin ya ba parents oyo ya école na biso oyo tobengi institut technique médical donc samedi ezali fête biso nyonso ba enseignant ya awa na ba o basali ba totaliser 10 ans na ba o bakota ke na nzela tozali ko sepela na bango elongo na journée wana toko bengi sape ba boti o batindi la biso bana bakozala pe na biso pona ko fêter elongo na biso po ekolo ekozala te soki bango batindi la biso bana te confiance o bapesaka na mokonzi na biso Mbungu Nero yango biso pe tozali kozongisela bango na mukolo tubanzi ke mokolo ya samedi ekozala opesi mbwambwa aboyi na complexe scolaire Mama Pemba putulu ekomata makala ekotikala na cadre ya 10e anniversaire oyo ezali kolakisa grandeur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu atie mayele na ye nyonso po ete éducation ya bana ezala toujours ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba kaka na masolo etali complexe scolaire Mama Pemba ki kuna baza kobongisa 10e anniversaire na bango malamu bolanda yango ekozala bo mkola samedi 24 mai. La chaleur des enfants qui veut vraiment apprendre. Je vous demande une seule chose, c'est seulement l'amour. L'amour seulement. Parce que sans l'amour, vous ne serez pas avec nous ici. Mai 2015, mai 2025, 10 ans jour pour jour depuis Esalema, Yango Ninie, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, Oyo ezwa Mukumba, Yako formé bana ya République démocratique du Congo en général, pe ya ville ya Kinshasa en particulier, Bangonde bazwa Mukumba, Yako pe sa formation pe encadrement kitoko, Yoka, Yango ezwami, Navni Bantandu, numéro 44, quartier Bikanga, na commune ya Kisenso, et Sika Mayele ezali kopesama, ezalaka mosikate, landa bien, nyonso, na hommage, ya la nature généreuse, ya regretté, Mama Pemba, moboti honorable Nerombungu, oyo akufa depuis 12 ans, na souvenir wana, ezali ko coïncider, na 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, nde na tina wana, mobange na manifestation pour na ko fêter 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba yango ekozala organisé yoka date oyo samedi 24 mai na ngonga ya 9h na siège ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso yoka bien 10 ans ya pamba mosala kitoko emonani pe mosala ebele ezalaki moko liboso kasi lelo tokomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de yango ezali ko fongola ba porte na yango na septembre 2025 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso kaka na septembre oyo tokozala pe na item Mama Pemba yango eza na deux options sage femme pe science infirmière ba infirmier ba kobima ba sage femme pe ba kobima yango ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso na avenue Bantandu numéro 44.
bandeko na 10 ans ebele esalemi na complexe scolaire Mama Pemba ba diplômé ba bimi ebele ba lauréat kaka awa yoka bien ba sage femme ba infirmier ba kobima lisusu ebele awa na ville ya Kinshasa. Complexe scolaire Mama Pemba bana nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya Congo bobengami koyekola pe kozwa formation moko ya qualité. Rendez-vous monene samedi 24 mai 2025 na ngonga ya 9h pour na compte ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Cadeau signé Fondation Nerombungu. Ah, Fuma Banga Moyo, toi Sakidila, Melesi, Matondo, Accent Sana, honorable Nerombungu, ba Congolais nyonso bandimi. Nerombungu kola Mama Pemba, kuna bana bazwa éducation, kuna bana bazwa kadema. Kisasoko bonga un jour pona ye. Tozongana mkiwa selesa difele sete pona somnoke bandeko bavangi bongo na quartier Pululumbambu na direction ya Singa na Selemba ubaza konyuka makasi na likambo etali inondation. Bolanda reportage oya grâce poba pe Alain Luzayadio. Awa tozali na quartier Pululumbambu na direction ya Singa na commune ya Selembau. Awa population azonyo kwa makasi na likambo etali ba inondation pont oyo bozali komona na avenue Kivuadi eli mwaka soki mvula ebeti pe population azanga kanzele ya koleka nde ba profitaki na passage ya ba reporter ya Info Lingala pona kotalisa pasi na bango. Tozali quartier film tala na terrasse ndeki toza toala posa ka tracteur moko yawa e dégazele biso e monisa terrasse oyo babelis basala poto vanda na kimia quartier film eza mabe okene na point luyei mai okota babalabalo nyos bamai na bamai siko bakonji bolosa banzela mususu tozomona mongo siko ya biso awa eza pe direction ya bien okomi na sosa presse ezali sobo konji presse boy et mami biso boy to sala kitoko ki okomi pe lengesa. Du lundi 26 mai au dimanche 1er juin 2025 webaki église le rocher frappé et bongisi ma bonde likuna et zo sali mabongo na bokambi ya pasteur Medaka Kongo webaki église le rocher frappé et zo mingi penza na avenue Mombo numéro 41 na commune ya Kasavubu. Référence croisement à Sosape Force. Reportage. Événement eye na kati ya Kasavubu. Bana na Nzambe boyo kilanga loko oyo église le rocher frappé na bokambemi ya apôtre Medaka Kolongo Kalala babengisi bino na mobange na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola, bana Brazzaville, bana ya bakomina nzinga tomoni bongo ngiri Lingwala, Selembau, Kalamu, bobenga bibino nyoso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les odeurs de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na Nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h e bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino nde tolobi ete mwana nsambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tosokutana biso basolo Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oyo aloka yo
fatuna mama na ye ko tsanga kindoki pona nini. Kuna à travers ma prière ya makasi boko za la parfumé à travers makila na Yesu boko koma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu kafu ekosalema ebongo botuna ngai orateur ekozala kaka yemoko apôtre Médard Kankolongo Kalala boya ba prière ya kafu kafu ekomi monisama botuni ngai date boyoka malamu na beti sete yangwe kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 Boza Mobimba okotaki kao okobima oke na solo ya malasi ya Lola. Assemblée na biso nyonso ya commune biso baso toza na centrale pona ko kata basolo ya mulili kokotisa bana nzambe na saison ya gloire nzambe oyo tosalelaka aparfume yo. Bolanda communiqué mette ça par rapport ya saison ya Ilanga. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche topé eleko ya Elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard. Boye tendance pour na saison sèche topé saison ya Ilanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazo ba précaution oyo elongo bani po na komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele moto nyonso esengeli ayo kamalamu pe azo ba disposition pona eleko ya Ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. Poto walora pour la bala la ministre Protiva puis pour Nkolo Koko Melango et puis sa santé à Quito. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé Quito ko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia. Akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi. Protiva pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Tozala ba communiqué écologique voilà na lecture na yango. Famille Kisala bazana mawako ebisana bandeko baninga pe baibe na bango nyonso liwa ya mwana mama pe tante na bango Chantal Sonandela oyo akufaki depuis le 15 mai 2025. Oui, en attendant programme et banako salima matanga ezali organisé na quartier 6 ya camp colonel Kokolo en face ya hôpital ya camp Kokolo tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso baibaka mama Chantal Sona Ndela bisoto belemi kolkayo. La grande famille Mabassi, Roger, Jeannette Mabassi, Fatou Mabassi, Orphée Mabassi, Aminata Mabassi, Alain Mabassi, Pemidjo Mabassi, journaliste et info lingala, journal ya peuple na peuple bazana mama koyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya veuve Samuel Mabassi
oyo ayebani mingi na kombo ya maman Henriette Mbemba Fatou. Ye akufaki depuis mokolo ya mardi 13 mai 2025 à partir ya ngonga ya 14h. Programme ya matanga ezaboye samedi 24 mai 2025 veille mortuaire ekosalema na salle Paris référence Pont Bongolo. Mokolo ya dimanche levé ya corps ekosalema na morgue ya Mabanga recueillement toujours na salle Paris pe bokundami ekosalema na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité. En attendant, Lipota evandi bongo na avenue de Roma numéro 39 quartier Matonge commune ya Kalamu référence marché Gambela Kowet. Tika ete sango oyo ekomela batu nyonso bayebi maman Henriette Mbemba Fatou pe famille Mabasi. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Famille Ekofo bazana mawa koyebisana bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya mwana bendeko na bango Joel Ekofo Mboyo oyo akufaki mikolo eleki na nsima ya accident ya circulation. Programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 23 mai 2025 veille mortuaire ekosalema na salle Ozana sur rond-point TP référence Galerie Itokia. Mokolo ya samedi 24 mai 2025 nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limete mpona bokundami na yango na cimetière ya Kinkole. Bongo na nsima bain de consolation ekopesama toujours na salle Ozana sur rond-point TP référence Galerie Itoka. En attendant matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Mofundu numéro 28/8 quartier Kingabwa na commune ya Limete. Tika ete sango oyo ekomela bato nyonso bayebaka Joel Mboyo Ekofo. Biso tobelemi kolukayo. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya pepo na pepo soki bosepele na mpisa merci na Igor Ntingi matomi na zaki na sima ya caméra héritier mapinde ya superviseur ki journal au montage esima ke pa Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi ngala bino topsani rendez-vous mikolo zali ko ya au revoir.